doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, alléluia Ezali. Il y a la musique, donc avant Nabanda Yango, je tiens vraiment à vous remercier pour fidélité Oyo Bozalakanango na émission Oyo Bolandaka Ezali éveil patriotique. Vous n'avez pas tort car cette émission est l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure de la diaspora congolaise. Pour Ebike Ezali émission Moko na lobaka ngai Moko. Na salaka ba analyse ngai Moko et puis nazana façon na ngai ya kolobela. Yako analyser ma solo yango wana donc batu ba sepelaka na émission Oyo. Donc émission na biso alelo tokolobela ba waza lendo. Parce que batu bele babinga balbia César Ngadi grand prêtre pour kozolobela ma solo Oyo ya ba waza lendo te boyebike bato balandanga banda kala na salaka émission par émotion te. Na salaka émission à la hâte te. Na salaka émission te po ba misusu bazali koloba nga na lingaka nazwa ba information ya malamu et puis donc na sala émission ata opportun. Donc RPNJ koki na sala émission na sali. Donc nazo sabino lelo na zelaki koma esengo bisengo ekota. Nazo rappeler bino ke Félix Antoine Tshisekedi na yebisa bino bandakala et puis ngai na kosakate na yebisa bino bandakala boyebi tant Félix Antoine Tshisekedi à peine a commis président ya IDPS ngai na loba tokendaki kukuta ene na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle na loba ke prochain président na biso ezali Félix Antoine Tshisekedi boyebi batu combien ba finga ngai mais le salama heureusement que nazani église te prophétie wana ezalaki ya kosakana te boyebi ke nga na lobaka makambo solo nazali objectif donc vraiment na changera te na ça versatilité donc so na lobby ezali yango wana donc c'est la raison pour laquelle bozalaka vraiment et belé ya kolanda 5 minutes avec César Ngadi yango na lobaka tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps donc l'heure est grave. L'heure est grave. Donc, ma solo et Balouki, si c'est comme 9. Fachi, Fachi Azadi Kando. Di Kando Mwanakin. Donc, Fachi, Moutouko Kagame, ou bien ceux qui Moutouko M23, Bako aussi sa Fachi Boulte. Fachi, donc, il faut silisa bango boule. Bomoni Fachi, tant on a sabino Fachi Azaya Nzambe. Fachi Azaya Nzambe. Fachi a permis na calme. A permis na ye FARDC ezali ko observer cesser le feu marque karaba corps et sengaki biso FARDC na biso ba permis na bango calme makambo ezo seisanga donc vraiment eza mystique donc to vanda kaka boye to ka ba wazalendo o boyebi o basalaki ba makambo moko boye o bangwata ki bango parce que baza batu moko basalaki désordre. Na ebité ceux qui po na ko se racheter to ebité ba yesikoyo eloko nini bazali ko sala boyo ke eloko bazali ko sala ba koteli ba M23 boyebi ba M23 makambo ba yo sala biso ba wazalendo ba lobi botika bino bo vanda na bino biso kutu to yebi eloko te donc na minute yo bazali ko sasa ba M23 na marque moko donc il y a mystique ba komi ko récupérer ba territoire donc objectif na bango ezali penta Bunaganga ba ke na Bunaganda ba récupérer yango problème ezali problème nini boyo kangai malamu problème ezali ba wazalendo ezali groupe moko boye ba ko sala ba bitumba penza ya ba makasi ya ba au niveau te na ba M23 mais mystika donc na ebiku tuté ba wazalendo wana ba kota ba yiba ba arme
ba yiba ba munition ba yiba ba lance roquette na minute tozo loba tozo solo la lelo tozali lundi hier dimanche na lelo na tongo entre nous ya dimanche na lundi ba kei ko yiba avion de chasse hélicoptère te na bino avion de chasse to yebite soki ba yekola komema avion de chasse wapi bo boule karake pilote avion de chasse ayebi komema te donc azo mema avion de chasse na désordre bongo ba missile oyo azali kopesa botala kaka azo mema on na désordre azo beta ba missile na désordre donc sikoyo eloko ezo sekisa ngai na ba congolais nyoso ba M23 ba komi ko lela na munoko mboka ba lobike ba waza lendo wana donc ezali bangote il faut ça ka FARDC parce que ba tuna bango misusu ba mitu ezo sauter na ba roquette na ba minduki moko mystique oyo M23 bazali na yangote donc ba komi ko accuser FARDC que FARDC mutezali sima ya M23 botala ndenge makambo changer parce que bozo se rappeler biso tozalaki même pas na droit ko somba ba arme tozalaki na embargo tozali komona M23 na armée rwandaise na ba arme ya Rwanda na ba tenue militaire ya Rwanda tozoyebisa bango ke M23 bozali na armée rwandaise mutezo pesa bino ba masolo M23 ba bandoko ndimate Kagame abandaye kondimate mais ba preuve ezali komona na sikoyo biso bazali kofunda biso balobi ke non ba waza lendo wana ba arme bazali na yango biloko bazali ko sala donc bazo mona ba arme mususu donc mutaza musika bomona ke ba arme oyo tango présent akeneki na seni donc ba tirer des litres na bazali musika do ba waza lendo baza na ba arme marque wana donc ba M23 bazo comprendre te balobi non ba jo oyo tozo comprendre te lelo ba mona donc avion de chasse oyo avion de chasse penza oyo bozo mona donc eye tingoli bango ba comprendre te mais ba waza lendo wana ba kozwa avion de chasse wapi biso toyaga otala bo ba baka biso do ba waza lendo baza ba graba fa quoi ba yibi biso ba munition ba yibi ba plan tout na avion de chasse ceux qui bazo memela ngo ndenge nini donc ba keza bazo bombarder ba M23 na ba marque moko boy donc vraiment donc bazo kokate et puis biso tozo imaginer te mais je profite de l'occasion qui m'est offerte na kati émission na kati ya émission oyo pour na passer message na communauté internationale pour baye bake masolo oyo ya ba wazalendo bazali ko sala biso to yebi yango te RDC yebi yango te FARDC yebi yango te ni de près ni de loin M23 bakende bango moko kokutana na ba wazalendo soki armée na bango to bengango ba wazalendoise soki nini to yebite batika kokotisa biso na makambo wana donc communauté internationale toza ko yebisa bino makambo oyo ezali koleka entre M23 na ba wazalendo armée na biso ezali kuna kutu te biso tozali kaka ko observer cesser le fait na biso ndenge bino bosengaki to sala ba wazalendo wana soki bazo yiba biso biloko to portaki déjà plainte na avion na biso de chasse donc ndenge ba yibeli yango to comprendre te lelo ba M23 ba komi kolobake ba wazalendo wana derrière bango FARDC mtezo sala koma bombardement ya avion de chasse bango bazo yango wapi bon moni ndenge makambo ezalaka tango biso to bandaki kolela toujours ba M23 ezana armée rwandaise Kagame biso to yebi makambo wana te ezali batu na bino moko boye lelo nde bino bokomi kolela nani boleli te parce que Fachi mikolo tango zaki na États-Unis alobaki ni etikali kaka makambo ba quelques jours pour to sila nana bino bomoni ke Fachi a pemi rien donc Fachi a pemi na ye FARDC biso tozo beta te ba wazalendo wana
etali biso na eloko moko te na kati bino moko boko silisa yango na ba wazalendo M23 boko silisa masolo wana na wazalendo botanga kakutu kombo na biso na kati te. To marqué pause Nabiso, yaba news Nabiso arrête. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Ba news Nabiso et à rep Tokobanda, comme vous pouvez vous en douter, Tokobanda toujours une autorité morale Nabiso, na présent à parti Nabiso, na kombo ya maître Guilo Andomboyo, ministre État, ministre ya aménagement du territoire. Tozali ko banda po na royeb sabino kuna na kati ya bokungu numéro ezali kaka moko 35 na elongi kaka moko oyo bozali komona na fiche ya maître Guilo Andomboyo mutu mususu azalite oyo asalelaka bino makambu baya kokosa bino te donc boyebi bokungu na kote wana na Équateur mobimba mutu asalaka makambu neti Guilo Ando azate abanda yango kala na Widal eza sikote po alingi akoma sénateur non ezali continuité à makambu donc na bokungu mutu akosa bino te numéro ezali kaka moko numéro 35 ya autorité morale ya rep na kombo ya maître Guilo Andomboyo puis na bandaka école primaire na ngai akane kotala bureau ya coordination provinciale ya école catholique et pas wapi papa azalaki kosala parce que na lobaki ke papa azalaka coordinateur ya école conventionnelle catholique wana nde bureau place ya bandaka kosala tango na ke kotala bureau wana nzambe na yoki mawa penza bureau eza prêt ya kokweya fissure munene na bokungu magasin ezalaka te esika mutakoka no somba ta mo eloko ezali te kosala mwa course ezali te kenkaeri ezali te ciment te ata 7 ya pamba ezali te biloko nyonso il faut somba kaka à niveau ya Bwende. C'est incroyable. Incroyable. Tokendaki pe na bokungu kota la hôpital général de référence mosusu ya bokungu. Obo monaki bazana mbeto kaka mibale ya opération ya kala batiaka mwa sachet moko likolo pona ko opérer batie batterie ba brancher yango na mwa mwinda moko mibale. Des fois ba opéraka na bokungu oyo ezali chef lié ya territoire na territoire ya bokungu ba opéraka na torche ya téléphone. On va appeler si mwinda téléphone de bazako sala bato opération. Incroyable. Somme. Ah. Après étape à Bokungu, on continue qui n'est dans le baki tina ya lifafu, le constat est le même sur le plan de santé, sur le plan des écoles, c'est une catastrophe. Accès d'abord côté dans le bio on a ba yangamboti ya lifafu, téléphone les arapé kunate. To komi pe na Mbandaka. Oh, voyage na ngai memenga na Mbandaka parce que na kende ko visiter Widal fondation et tonga na Mbandaka. Mais ngai sur invitation il y a président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province, qui a bureau et assemblée. Parce que bayoka kite na tchapa to s'organiser qui à travers fondation Widal pour na tonga bâtiment assemblée provinciale. Ngai pena ke nekotala bureau et assemblée provinciale qui est menacé d'écroulement. Les dessous pendant monene bâtiment zali. OK, na ke nota na perchoir nzambe na ngai. Otale sika ba député ba fandaka oh ba commission ya assemblée provinciale na Mbandaka bazata na ba bureau te ba isike zalaki ya ba installation sanitaire na kati ya salle ya plénière ça c'est en pleine ville ya Mbandaka ancien chef lié ya province ya Équateur dans son ensemble avant ba katakatango na 5 parcs pasi na motema et pour vous dire encore très grave je n'ai pas pu fermer l'œil en dehors ya constat autour ko sala ezali pe na makambo yo toutaki ko inauguré en termes d'action dans le cadre comme fondation Widal. D'abord on a Bwende, na kenaki kotala lokola boyebi to financer kuna na travers fondation Widal construction à stade moderne et pas wapi na memaki parce que stade kozala homologué ali ko sala makambo da. Eh 35, on est là na 35 c'est ça makala.
nakanga 35 sacha makala pour moi neti biso bamama mombongo boye tolinga mposa ali kelemba siko boma kelemba soki bobandi neti na ba 35 personnes nde omona aire mpe bokolia olie mpe mbongo moko ya bien mpe yanachelo combien vous me dites? Ah, 35 boules de non. 35 boules de non. Pardon. 35. 35 boules de non. 33, 34, 35. Bah les appartiens. 35 dada. C'est que je viens de faire. Je viens de payer mes 35 conteneurs qui arrivent à bon port. Satisfait? Bonjour. Ouais, je suis en train de réviser le 35e chapitre du cours de sciences politiques. Voilà. Bonjour. Nombre 35, c'est une référence biblique. Allez lire Nombre 35. Vous comprendrez l'histoire. ndenge na fitaki bino kaka arep to fêter awa lobi kaka awa le 8 donc dimanche to fêter premier anniversaire na biso bougie kaka moko mais makambu oyo arep ezali ko sala bato bazali ko ndimate bazo komona neti donc parti politique c'est sali 10 ans botala bino moko donc na ba image parce que to like bino na ba photo botala na ba image un an image muketo zali nango ya anniversaire oyo ya rep yemoko autorité morale maître Guy Luando ayaki na siège national oyo ezalaka na limité. Restez connectés sur Éclairbois Original, on revient tout de suite. Donc bino mo boito landa donc arep e umena luté bolanda moto oyo arep ezali na yango te parce que bato bele bakasa arep esali soki ba 10 ans soki ba combien parce que makambo ya arep ezo sala na makambo ya arep azali nango bazali kondima te ke parti wana e ko sala ka ke ezaka na 1 an ezaka na 1 an ya pamba donc wana tout il faut vraiment ko féliciter pe ko remercier donc autorité morale na biso initiateur ya parti wana na kombo ya maître Guy Luando Mboyo. Donc après adhésion vraiment remarquée, il y a Willy Carlos Pété, Sikoyo Torola Sabino, vous allez comment on a la photo, Madame Anne-Émilie Yaoba Carlos Poto, a yakipe ko sa derrière na rep parce que a rep mutunyo surtout a lingi a kota na kata rep à vivre na kata rep donc la famille d'arep ne cesse de s'agrandir donc batu bazali ko yangai combien de batu na tindaka na secrétaire fédéral na biso camarade
bokato là donc azo sala musala makasi na kati ya rep na niveau ya secrétariat azo ko renseigner bato azali ko yamba bato azo sala ba adhésion donc vraiment chapeau bas na camarade na biso bokato là donc vraiment a rep tozali ki na ba news wana tozali su ko rappeler bato nyoso tout oyo bazali na bokungu chiffre ezali moko 35 mutu akosa binote chiffre wana ezali ko correspondre na président na biso ya parti initiateur ya parti oyo babengi AREP donc agissons pour la république mutu akosa binote na bokungu parce que mutu mususu akosala makambo oyo Gilwando azali kosala na bokungu azali te donc wana ezali ki ba news na biso oyo toponela ki bino lelo na kati ya émission na biso ya lelo donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. De retour sur le plateau, merci de votre fidélité. Tozali Nakatia, émission na biso 5 minutes avec César Ngadi Oyo Tozali Kolobela. Masolo ya ba wazalendo Oyo bazali ko beta ba M23 na ndenge moko ba M23 ba komi ko lela na munoko mboka. Ba M23 ba komi ko akize ke FARDC azali na sima ya ba wazalendo Oyo biso tolobi ke toyebi makambo wana te. Baluka ba wazalendo esika bazali ko bunda esika o bazali ko kutana ba kende ba silisa yango ba kotisa FARDC na katite ba kotisa Congo na katite biso toyebi makambo wana te ni de près ni de loin donc etali biso te ba silana donc bango mibale M23 ba silana na ba wazalendo ba ya ko kotisa biso na kambote parce que FARDC tisiko tozali ko observer cesser les faits Oyo, basengaki biso na Nations Unies, o basengaki biso na communauté internationale, biso tozali ko respectango, ezali ke M23 mto abandaki ko respecter yango te. Donc bino mo bomoni ke makambu e baluki. Makambu e baluki parce que oyebi biso tozali ki kala na embargo. Bato bazo boma biso bazo attaquer biso, bazo pesa bango ba mbongo basomba ba arme, biso bato bazo attaquer ba boy to somba ba arme. Ezali loko moko mutu akoki ko comprendre yango te mais grâce ya force ya Fati Beton diplomatie azali ko sala makambo baluka ba fongolela biso ba je donc ba minduki oyo to koma nango na ba arme to koma nango ezali so mutu bomona ka bino moko garde présidentielle donc tango ezo bimana président wana ku deza makambo ya guerre te bomona ka ba arme na ba tenue o bazali nango bongo siko na front. Donc toujours ko sakana susute donc to comment mystique na ba arme donc yango no monique donc ba wazalendo wana toujours comprendre te ba wazalendo ba ba grand ba fa quoi donc ba ya ba buka ba zo ba arme ba za do ba zo ba lance roquette tina lobby na tongo to monaka bu avion na biso donc avion de chasse o ya guerre wana babaki yango donc soki ba yekola ko mema wapi to yebite soki bazo mema ngo ndenge ni imaginer kaka pilote ayebi ko mema te pilote de chasse ayebi ko memate ayebi ko tirer ma sasi wana ba roquette na ya ko doser ta zo tirer ngo na ndenga désordre ba M23 batu na bango ba mitu ezo sauter donc bazali ko comprendre te yango na ba komi ko accuser biso tozali susu ko répéter na communauté internationale makambo oyo ba wazalendo bazali ko sala kuna na S contre ba M23 biso toyebi yango te FARDC ayebi yango te encore moins RDC donc vraiment ba kotisa biso na makambo wana te biso tango to bandoko lo bakala ke o donc M23 Rwanda eza sima nango est-ce que Kagame bandoko ndima est-ce que bango ba M23 ba bandoko ndima ba M23 ba uzwa donc ba minduki wana bandoko uzwa wapi moni siko makambo baluki match changé bato ba bandoko lela ba komi lelo donc ko beta donc biso ko tuté donc Fati moi na nzambe Fati apema na e ba wazalendo ba bisi gambu na bango mo ba
côté là batona parce qu'on est à secteur na ba donc baza ko lia bango moko donc but na bango ba kende tina Buganda wana donc ba baka ville wana parce que donc ekosalama siko ba komo ko sela biso ke oh donc armée na biso ezana sima ya ba wazalendo parce que donc bazo mona bato na bango ndenge bazo kufa ba mitu ezo sauter donc ba armée wana donc ba wazalendo ba ko zongote etali biso te biso eloko toko sala to porter plainte parce que ba yibi biso ba munition ba yibi biso ba arme ti na avion na biso ya chasse neti ba mirage ba yibi biso ngotokolobani biso siko tokolobani à part que to constater que bazo yiba biso to porter plainte donc makamu na bino M23 bo sili sa yango na ba wazalendo donc biso to ko encourager parce que donc M23 te bando bon biso lelo so ba wazalendo bazo sala ba masolo donc toza kaka ne sengoke donc ba sala ngo mais bo kol sa biso na kate bo luka mukonzi ya ba wazalendo bino moko botu na ye boule na bango ezandenge nini bazo zo ba munition wapi bazo zo ba arme wapi bazo zo ba avion velo biso to yibika ke ba yibi biso ba biloko wana nyoso tout donc biso etali biso atana eloko moko te et tous les volontaires pour la défense de la patrie dit ceci. Dans 48 heures, si l'EAC ne quitte pas les sols congolais, nous allons l'attaquer comme tous les autres rebelles M23. Parce que depuis qu'ils sont là, ils avaient dit que dans le premier temps, le contrat entre le Congo et n'est-ce pas, et l'EAC, c'était qu'ils viennent par Bunagana pour chasser les M23. Ils ne l'ont pas fait. Ça a évolué, ils ont dit qu'ils ne viennent pas aider le gouvernement à faire son travail. Tozali kutu kunate bino moko bosila na bango donc vraiment to marqué pause publicitaire et à partenaire nabiso restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza lombisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosapi na biso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisi yango na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Donc, Oeboyebi, Kodiasimo, Sepela TV, Wami Business, Restaurant Galaxy Mambo, Salon de coiffure, Elbito Coiffure. Bangode, bazoab espace pour na foot ambongo na pub na bango il pas na biso ezali sous forme na bango oyo bazwa ya ko aider chaîne na biso. Donc bino pe ta pasa qui annonce que ba oyo pe ba lingi ba aider chaîne na bino oyo botalaka. Donc vraiment ba aide na bino e ozala vraiment na esengo e ya epai na biso. Donc to komi presque à la fin ya émission na biso na linga na récapituler. Donc tozali ko profiter na kati ya émission oyo po na ko yebisa communauté internationale. Tango biso to bandaki ko lela que M23 Rwanda ezali sima to sali combien de mboula soki ba 20 ans bino donc États-Unis français communauté européenne donc États-Unis mon côté abandaki ko condamné Rwanda entre temps biso bo bloqué biso to payaka ba mando kité bozo aider Rwanda a bomaka biso po ayiba ba minéraux na biso bino pe bo bénéficier kanango lelo siko biso to yebi rien ba wazalendo wana ba bimisi boule na bango ba yibi biso ba biloko tina avion de chasse ba yibi
sikoyo ba M23 bazo lia bango donc bazo barrer bango na ndenge moko jeté ba komi ko loba lelo ke o FARDC zali na sima. FARDC n'a rien à voir na kati ya masolo ana. FARDC biso tozali kaka ko observer cesser le feu oyo ndenge tangamaki communauté internationale et sengaki. Donc j'en profite une fois de plus occasion où ils allaient offerte na kati émission pour naïbsa communauté internationale biso masolo ya wazalendo tozali na sima na bangote toyebi makambo na bangote donc ni de près ni de loin donc M23 baluka représentant ya wa baza représentant ya ba wazalendo wana basila na bango ba kotisa biso na katité donc vraiment bimo bozo mona donc boye ba ke Fati Beton azali di kando mwana kini donc bango ba kanisa ki donc soki ndenge ni sikoyo biso pe sikoyo M23 wana ezaki na sima Rwanda sikoyo soki sikoyo ba wazalendo wana ndenge bango ba buleke biso toza na sima sikoyo bino M23 bozaki na Rwanda soki biso pe tokomi na wazalendo ezama solo donc vraiment tokomi na suka émission na biso ya ngona lelo na linga na c'était Nakanisi donc le philosophe Eddie Edo et Sika Zalia Badogolela donc César Ngadi il faut lobela ba wazalendo donc monique lelo vraiment na lobeli on parce que ne sengo parce que ma solo et comme na ba marque moko boy donc vraiment ezoke na ndenge moko ya kitoko banda mokili banda donc to komi na suka ya émission na biso boyebi kaka ke base ya ngonde makambo mais avant to kota na ba remerciement na biso oyo ya base boyebi ke basala kana rejeter base il faut que respecter le président de la République boyebi ndenga respecter base abeta chita sima après Genève ya likopa ya Fayulu président Tilelo akoma président. Donc avant to banda ba remerciement na biso tozali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Christian Yeye l'artiste Christian Yeye l'artiste na kati ya Londres na mwasi na ye donc petit nango aza ba petit nanga parler o penza ba petit nanga ya parler. Donc Christian Yeye l'artiste na kati ya Londres bon et joyeux anniversaire na yo. Donc sikoyo to côté na ba remerciement na biso ndeka boyebi to banda toujours honorable Jean Moutala na kati ya Londres honorable Jean Moutala na mwasi na ye merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu na kati Espagne Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Thérèse Kamani na kati Suède Thérèse Kamani merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati Suède pour na repesa Igwe chef béton armé Igwe chef béton armé merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola kuna na kati ya Bruxelles Poutou de Yalola merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na kati ya Orléans awa na kati ya France pour na repesa André Maviditi na kati ya Orléans. Merci na mwasi na ye, merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to sungi lisusu na kati ya London pour na repesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mokenge Chai wa balenge la mon voisin na kati ya Paris Chai Mokenge Chai na mama na biso Chala Chai Mukenge Chai merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jerry Mukuna petit frère propre Jerry Mukuna merci na bémission na EP na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Paris tozali kopesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très très propre Fifi Filofaria merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na kata Captain pour na pesa Roger Bamba na Captain merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngatoke toujours na kata Captain pour na pesa donc petit nanga José Bantesa na Captain merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na kati ya Benin pour na repesa petit nanga Saolo Jujimbe le Saolo merci na nyo surtout au salaka pour na 5 minutes avec César Ngadi boyibito sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba merci l'émission na parlo santé on a sengi na batu nyoso tout balanda kayango et puis na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, j'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là,
portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Vous vous sentez Kanambe, Akozoa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas